Yaya, il est vrai que nous devons prier chaque fois, il faut tout sembler la mais comment ça n'a peut-être que nous sommes des Africains, coutume, el moko ezalaka coutume. Loko la pe ba juif, ata Bible auto landaka, ba juif ba ragi pe na coutume na bango. Yaya, na coutume na biso esengaka soki mobali ya kufi, il faut ba sokola mwasi. Soki mwasi ya kufi, il faut ba sokola mobali. Kasi toyi komona bayike mikolo ekomi te tokoma kosambela makambo kosokola ezalaka te makambo kosokola ezalaka te mais ça na ba conséquences nayebi ke baka exceptionnel ezangaka te mais tala basi mingi oyo mibali bakufa basokola bango te na kombo ya bapasteur bazo baplace ya banoko baza na baproblème mingi ya tala lisolo oyo tokobetela yo esalami bongo na Congo Brazzaville précisément na Pointe Noire mwana mwasi na kombo ya Elena akotaki visa akende na mboka France bakende kovaa na mobali na ye visa ebimi kasi tango visa ebimi mobali ya kufi ye tango akomi na poto samba sokola ye fanto ya mobali na ye elandi ye na poto ebandi komonisa ye kimona meso makambo nini oyo mwana mwasi oyo Elena amonaki bongo d'ailleurs utu avant akende na France yango lisolo tokobetela yo lelo benga bandeko nyonso ba veuve oyo mibali bakufa oyo basi bakufa bakota baya koyoka lisolo oyo ekolamusa bino esprit mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tobozwami merci na confiance pe fidélité bozali kocontinue kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kosolola makambo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso bato oyo tolobaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek merci na bato baike baye continuer kosadere na plateforme oyo soutien pour les orphelins na ba veuve na ba personnes avec handicap bato ya maladie yango tobodi lo yaya yo pe yaka kokota chanja ba de preuve bato baike bato ebele babika na ba circonstances mosusu ce n'est pas parce que baza extraordinaire ce n'est pas parce que basambelaka mingi mais c'est parce que basalaka libonza basalaka don basungaka baninga mosusu yaya secret ya kokaba nzambe nde ayebi orphelin moko aza quelque part azozanga lipa ya kolia veuve moko aza quelque part azata na liputa ya malonga ya kolata te kasi yo ozali kobwaka maputa yo ozali kobwaka mapa na poubelle ozali kodepense ba 100 euros ba 200 ba 400 ba 500 mais mpona les fils que 10 euros 20 euros 50 euros 1 euro opesi na fondation awa mpona kosunga babola nzambe akopambola yo babola baveuve baorphelin soki baleli mpona yo basambeli mpona yo nzambe akoyoka priere wana nous connaissons les secrets et données yo pe meka nzambe les preuves benga biso okota na plateforme oyo akosoutenir baveuve na baorphelin na bapersone avec maladie nzambe akosunga yo voilà partout yo ozali kolanda biso ye batebisa bandeko papa Fiston asi abandi tokutani mpona tokumela mingi te na après-midi ya lelo tokobetela lisolo mokie oyo ekopenie yo voilà tina ya radio lokole tobetaka masolo oyo mpona konuire bato te mpona kobebisaka bareputation ya bato te kasi mpona kosunga esika ndeko akwei yo okwea te esika mpe ndeko alongaki yo mpe osala nini olonga tobondeli yo yaya soki mbala liboso oyo tala biso yo osabone sabone yaya soki osabone kobosana te kofina cloche ya notification mpona orataka programme na biso ata soki mukete to continue kopartage ya topartage ko topartage masolo oyo tobeta awa soki esungi yo soki opartage ekoki kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala voilà yaya lisolo oyo esalami na Congo Brazzaville kombo ya mwana mwasi oyo Elena azalaki jeune femme nanu babotaki na mobali na ye te kasi babalanaki mobali na ye azalaki directeur na compagnie moko pétrolière masolo mingi ya Pointe Noire tozobeta bamibali basalaka na pétrole boyebi compagnie ya pétrole ndenge esalamaka na Pointe Noire tuna bamboka mosusu angula partout ezalaka soki bokoti 28 jours na mai 28 jours libanda 28 jours na mai 28 jours libanda alors Elena autaki kobalana bazalaki copine na mobali na ye et par après bautaki kobalana abalanaki après kobalana en fait na copinage na nde basali mariage totie esali lokola 3 ans mobimba tango basali une année
après mariage babanda ekobota te ntango bazobota te ezalaki na bainquiétude qu'est-ce qui ne va pas mpona nini mwasi nanga ali kobota te mpona ninga ali kobota te qu'est-ce qui ne va pas basali baexamen nyonso tu ezali nango normal pomesa te alors Elena na mobali na ye base décidé ça va Elena akende na mikili ya mpoto na France bakende kotala si elle peut mettre au monde là-bas akende na France abwaka ngunda ba changer vie donc comme lokola mobali lokola salaka 28 jours na mai 28 jours libanda donc na 28 jours na ye ya libanda wana po za kojo ko fanda 28 jours awa baloke na France avec na famille na ye soki aka mosala sokoki 28 jours wana aye kozonga na Pointe Noire mpona asala mosala basolaki très bien na famille ya mobali famille ya mwasi ezalaki bavi na bango alors bakomaki tina niveau bakoti mpe passeport na ambassade ya France ntango bakoti passeport na ambassade ya France alors il s'est fait que baozela n'est-ce pas une semaine après mobali ya Elena autaki mosala nde ezalaka azobima sikoyo jour wana efalaki abima mpo abanda congé na ye ya 28 jours na nzela ya mosala en tout cas il vivait très bien donc bazalaki très bien mobali ya Elena na nzela ntango azali koya asali accident grave na route oyo ya route babengaka yango nini voilà on va vérifier les noms attendez. Voilà. Donc, mobile tant azali kozonga asali accident na route oyo bato na route ya bord. Est-ce que bandi ko Pointe Noire? Oui, bi route ya bord asali accident moko grave ya kosakana te. Mobile akufaki sur place. Tango sangoye, oui bi kaka ndenge saka téléphone saka bino chaque fois ya soko ozali kobima. Bino botiaka ba code na téléphone na bino poani. Phone ekoza na code te. Soki ata otie code par mesure de sécurité pour appel et que kobenga mayango moko signalaka partenaire na yo bana bayeba code na yo mwasi na yo mobile na yo ayeba code pour en foi de quoi bayeba ndeka ko sala appel mais tala sikabwe so otie code na téléphone na yo likama ezio na nzela okosala ndenge nini soki bato baye secours na yo bakobenga nani et puis zalaka na habitude soko ozobima papa komaka na téléphone na yo mobile na ngai to mwasi na ngai to my husband to my wife et puis tango obima par exemple na esaka bino chaque fois ozwi net na WhatsApp to benga bino na WhatsApp to na appel normal ya liboso o composer numéro ya mwasi na yo to mbali na yo etikalaka appel ya liboso na téléphone est-ce que comprend eloko wana pour en foi de quoi tango ko vérifier téléphone na yo ba mona muta liboso o ba benga na ça très important pour na yo est-ce que komi to solika pembe to pesika conseil tango babengi mwasi ya papa mama Elena non mobali asala accident yaka na hôpital boye bayesaki ete ki akufi mais tango akomi na hôpital amoni ke mobali na ye bati na mort déjà asa ya kokufa basali matanga donc bref basali matanga souci ya kosakana te au moment basali matanga esili wana passeport ya Elena ezalaki na ambassade ya France matanga ndenge esilaka bakundi tango bakundi toyebi yango basokolaka mwasi je crois na 40 jours hein et ça na 40 jours n'est-ce pas vous allez 40 jours basokoli et puis mwasi atikali libre et Elena une semaine après mariage une semaine après kokunda mobali na ye babengi na ambassade ya France et visa na ye ebimi visa ebimi na ba stress ya matanga ezalaki wana metango visa ebimi epesi Elena mwa esengo Elena inde na ambassade ya France akei kuna tango akomi na ambassade alingi akota boye bayebise non madame tu entres seul moto oza na ye wana akota te je suis avec quelqu'un mais je suis seul non tu es avec quelqu'un moto wana akota te yo okota yo moko parce que yo kozwa visa yo moko ça va on ne sait pas que s'est passé maman Elena akoti tango Elena akoti baservi ye pe apesi vous allez félicitations aux visa félicitations il y a pas de souci abimi akei abandi ba démarche ya 40 jours dans ekoka kité 40 jours dans ekoka kité alors ba famille ya mobali ba bino ça va premier te ezalaki projet na bino na mobali na yo okende kuna mais lokola mobali akufi y a pas de souci ndenge visa ebimi yo kende kaka vous avez déjà famille na biso y a pas de problème mais avant kende il faut oser là
40 jours les cas, ba sokola yo, ba libéré yo pour kende. Famille à moi si pression yo, kola ba maman leki ba na poto. Ba cousine na ye, ba cousine musu ba na poto. Pression te, wana makambu ya kala, ata ba tu ya Brazzaville, ya point tu te makambu ya kala, ba sokola on nini. Soki mo ba na kufi na ye. Makambu se changea, ba sokola asute wana makambu ya kala, makambu ya coutume wana comme pasteur wa ensemble la pona yo yaya. Même Jésus le disait, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ezali coutume, ndenge to kute yango, soki mobali ya kufi, basokolaka mwasi. Soki mwasi ya kufi, basokolaka mobali yaya. Tellement précieux les kaki, na ebité. C'était très difficile pour Helena azwa décision. Mais moi, je te conseille, attends au sambelaka, attends au simbilaka pasteur Bible, attends au fandaka, soki moi, sinon, à profiter, on va la profiter, ndima ba sokola yo. Parce que sokola wana, nzenge ya coutume, eza olongoli botutu. Ba kolongola yo botutu. Oui, c'est vrai, kolongwa na ba prière konso, mingi ba koma koloba, pas fisto makamwa la soute, nga kutu nazali pe veuve, nga na kufa, pardon, nga mobali na nga kufa ki, ba sokola nga ite. Pasteur salaka prière alongola ngai bague et puis makambo sili yaya. Est-ce que tu as dit vino malam? Oui, c'est vrai, na bakano exception sans rater peut-être c'est l'exception, mais moi je vous conseillerais na éviter mamna loba awa ezali parole d'évangile té que soki na lobi il faut ka kaolanda yango, mais moi je propose, j'estime que coutume ezali coutume. Soki obali akufi, il faut ba sokola yo. Basokoli yo très bien, ozongi peto, et na 40 jours au kabwana mobali, balongoli bag, oui c'est vrai, balongoli raja bag na cimetière, balongoli bag wana, ça depuis parce que ata Bible lobi yango oko se séparer na mbala yo, na partenaire na yo kaka na liwa. Wana weko bala, balongoli yo, mais zela basokola yo, soki basokoli yo 40 jours après, ça folé. Le cola, moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils étaient pressés. Visa ici et Bimaki. Il fallait qu'il y ait Kendi. Azui visa à 6 mois, multiple entrée. Cause de la 40 jours. Et tu as à peu près 2 semaines. Pression à ta poto. Salaboy, il n'y a pas de souci. Alors, finalement, Helena, Azeli, ma belle famille, Sokola, était, Azui avion, à quitté na Roissy Charles de Gaulle. Tango à comme l'aéroport. Vous voyez bien, donc il a cité avec toute la peine, douleur. Elena ba fala kaya elona katuku bianza mobile ndako mona katuku bianza boye bat oyo basala na compagnie pétrolière ba mona katuku bianza makasa nkembo na ebité soki ba tongo na France ba notre pression aya po ebika ko na mbongo to ne on sait pas ba cousine parce que Elena ici je signale que ba o ebele ba kena poto na grâce à Elena mbana ila tinda ba famille musuna poto yango za indengo wana. Donc bakoma ki excité akomona ka Helena ba consoler pe ndenge bala otiko kufa surtout wana baya alors ba yakina aéroport ko joyer et maman leki na bango ba cousin na ba neveu bango tout ba yeba ki mobali oyo ya mama Helena kasi cousin na ye moko atikala ko yeba mobali ya mama Helena te azwa pe chance ya komona na photo te mais aibike akufaki. Tango basisi ba formalité quand ezalaka azoko bima Helena zo bima siko akutana bato tango akutana bato kwa ye bazoko yamba e koso siko yo cousin moko atuni me Helena nani ngozo aosa na sima na wana mutana sima na nga ba me mutana na sima na nga te parce que bon frère wana ya bango ayei bato wana surtout bato ba yebi me cousin wana ayei ba kiete mais là bona mutu mo pembeni na wana sanda na mutu pembeni na nga te qu'est-ce qui ne va pas. Muta pembeni na ngate. Habite pour na mona mutu mo pembeni wana. Ote muta pembeni na ngaite. Ça va atiki ndengo wana. Ba bandi kokende. Ba koti na mutuka ye mutu azaka na Helena. Ba komiti na ndaku. Ba kipe na bango te. Elle moko akomona mutu wana, elle moko ba esprit, muta mona te. Elle moko doki ya so mona ka mutu ka pembeni Helena. Helena pe sikoyo bon. Oui, maman a des arrêts, moko ondimi moko do, elle avait plus de penser, mais comme déjà poto, alinga ki ça va. Bref, basali moi quelque temps. Alors 4 jours après, 5 jours après, Hélène a dit so alali, mobile na so ya website. Yo to yo kana kito zana pour les meilleurs et pour les pires. Sikoyo, ngana kufi,
yo soutenir ngai te ngai de sika pasi boy okoya ko sunga ngai te suwa zalaki toya kovana na poto biso surtout atinda na poto okobota bana awa ngana badoya nde musala ngezalaka 28 jours na mai 28 jours na musala mais osala nde toyokanaki te toyokanaki ndenge nini et ya bino bato bolobaka ya pas de relation entre les morts et les vivants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Elena sutuka boye na pongi oh bandoto ninga nazolota bandoto ya bien te kaka ndenge ezalaka batindi Elena sikoyo ake kobwaka ngunda Elena abwaki ngunda akomi abwaka ngunda tanga abwaka ngunda non en tout cas mon mari est décédé dans accident boye oh siko officier on a dit ton mari est décédé et moi oh ça na pembeni wa sanani yozo bwaka ngunda individuel mais muto osolo asoya nani tukati le kolo ibi français te mais français pourquoi il est là pour interprète parce que muto la personne interprète na yo interprète dans la dernière muto ngo nani muto zo mona te donc batum so bato mona ye mais on mona été ah non moi je suis seul so ka lobi je suis seul tant bon ça la muto na so mona so ta disparaître je ne sais pas mbali wana ndai koluka nini e na bwaki ngunda na yeli boso ba ke ngunda ebebi esimbiti Elena sali nyonso to ko sala ndenge ezalaka babino ça va ndenge ezalaka poto awa lukaka moyen ozwa zemi soki ozwi zemi nous sommes en France ozwi zemi comme ça ntango okende kobota oluka motu adekare mwana ozwa doki kaka ndenge esalamaka Elena banda koluka zemi aluka zemi ya lisolo oyo tobetela yo ebandaki depuis 2022 tina 2024 tina 2024 aluka aye kozwa mutu moko 40 jours eleka ya basokola Elena te azwa mpe mobali akoma kobima ti nza na banini chance ye kosourire to ndenge nini Elena ye otombe na mutu moko azwi retard akomi na retard esalaki kaka 3 mois ya pamba retard ebimi donc la vie d'Elena ça n'allait pas Elena ayaki na mbongo ebele po mobali azalaki na mbongo mais vie ebandaki kokende te Elena pas azwa mokanda à souffrir il y a encore de vrais pasteurs il y a encore de vrais pasteurs même na France ou en Paris cousine na yemoka abi yaya tomeka nanu pasteur songolo tokenda kosa pasteur omona onde mpe vi na yo mpe ekende malamu te bozalaki nde na mobali na yo ozolotaka mobali na yo ndenge nini ese mobali asakufi de ya pas de relation entre les morts et les vivants mpona nini yo olotaka ye boye na masolo kaka camarade ya cousine moko abi yaya eske basokolaka yo yoka bacousine kosokola na makambo ya kala esala susu te ekoma bapasteur basali priere oyo basalaka priere oyo basalaka priere mais falaki basokola yo oyo te kosokola esalaka susu te basalaka mwa discussion eza boye mais en tout cas ndenge nayebi en tout cas wana camarade ya cousine mais mama na ngai na papa lobaka soki mobali akufi il faut basokola yo ata makambo ya nzambe luka basokola yo mposo basokoli yo te ezalaka na problème mingi okoki kolata botutu makambo ndenge ekende boye comme je olati botutu te alors toluka basala nzambe basambela qu'est-ce que te passé yaya baloki mosala nzambe moko wana mosala nzambe wana koti bakoti ba prière yaya prière nzambe ayekopesa révélation yaya quand vous dites qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts yango na bayepesa yanga motu koswa nzambe atalisi bango mutu oyo atambolaka na yo omonaka ye te ndenge ozali wana ozali na charge otambolaka na mutu ya mokongo mutu wana ni mobali na yo bose separa na ye te bozalaka na ye makambo si ya coutume esenga ya coutume ifalaki basokola yo mpona ose separe na mutu wana olongola botutu na kati ya nzoto na yo me yo olongola yango te yango wana aza chaque fois na yo osala prière tosambela me tokosenga na yo osala tu olongola botutu oyo okende basokola yo bakosokola yo ndenge nini bayepoke leso na Afrique ya te me oyo bakosala bakoyebisa osala salaka ndenge wana c'est vrai basambeli mbala moko Elena abenga mama na bango na Afrique na Pointe Noire mama tala boye beza boye mama ake komona famille bokilo na ye mais expliquer tala mwana bana kenda ba inane demain yango pa 2 ans yango yo en tout cas vie eso bonga te kaka ndengo wana bakala pa pasteur
pasteur a ici bango non, il faudra ba sokola ye pour ba sokola qui était bien sokola ye mona te pour ani oh famille on ba le même si on a un problème te. Mais ça comme moi la bino azela to sokola ye après 40 jours ba se séparer à l'amiable ya wela ki poto eloko moko te. Est-ce que soko tikela awa biso to ngato boto lo ba bien to ngato boto lo ba bien wana te. Tosi to balaki moi na biso il fallait tous se séparer à l'amiable ata mwana azala quitté. Pour les kambute biso za un problème te. Biso za un problème te. Moi ça la siko ndenge nini. Non ko siko ya mbana na bi ça va. Est-ce que bon ça elamba moko ya ye awa. Elamba moko ya lata ona bolata te bo pesa to kosukula e nyoso tu ekobonga. Ya mukiriza na makambo. Mukiriza na makambo. Famille ya mwasi mwana bango ayani elamba liputa mwana ya tikela kai atikela mwana bango bilamba va kende mso alataka yango te super apesa basala cérémonie basokola na liputa basokola liputa wana ebima lokola basokola ekuna tango basokola ekuna basokola liputa wana yekuna wana siko ye moko pa témoignage tango alaleki na ndoto azokolota bafinika kie elamba moko ya mwindu basalaki na mobali moko efluent mwindu na tongo tanga la muki amoni akomi na drap pembe akomi na drap pembe atali mobali wana azate et puis ata na porte mobali wana fungoli porte azopesa ye babaye zala malamu mbali ni aki donc pasali séparation na ndenge spirituel mobali wana kenda na miso tolo baboye mwana mwasi wana Elena bapesi ye mukanda ya inane mukanda ya inane yango elongo na camarade na babito kotika boete tika to beta lisolo oyo pona ete ya bato yaya yo muto tiaka tembe olingaka te ono biso tokoma kosambela makambo wana ya kosokola bato eza makambo ya kala ezalaka susu te yaya ezalaka susu te nani alobi yaya quand ton mari décède il faut basokola yo balongola botutu wana okoma mutu ya sika obanda vianova est-ce kokomi tosolo lipembe oui c'est vrai mondialisation est monde Android makambo ebele changer mais makambo ezali coutume changeaka te coutume etikala coutume yebisanga siko ndenge biso ba bantu tobalaka boye ozi obali mwasi opesi mwa masanga ntamba opesi sukali opesi ni balo bana te ça va neti tokomi na mondialisation siko tokobala to bando bala sukali ndengwa tokopesa sukali te tokopesa bloka bokoko te ozuka mwasi okena ndengwa est-ce ça normal to salam il y a certaines choses ekoko changer te il faut ça la kandingwa ya tala siko yo monde ya liwana oza veuve basokola yo te pasteur asalaka prière pour na yo est-ce que vie na yo est normal ce qui vient que est normal gloire à Dieu pour bakanya tout exception zanga raté car si ce qui vient que est normal te ya luka famille ya mobali basokola ba séparer yo ozana botutu otambola na botutu ya mobali na yo na mokongo na ye ya sambela osambeli oluki famille ya mobali basokola yo et vice versa pour un homme onga tobane kofana na mobali wana tobalana kite tofana balana kite bosali 2 ans 3 ans mobali akufi ya ata lu elobi yango soki ovai na mobali 6 mois akoyi mobali na yo yaya est-ce que komi na ko sa bino secret moko na ete sona koloba ngo bia to ndenge nini est-ce que webi ke tangu mwasi na mobali basanganaka eza la mwasi ya ndumba eza la mwasi na yo eza la mwasi na ote soki boke fete bosalaka échange na ba esprit c'est la question de l'esprit. L'esprit na ye ekoti pa na yo, oya yo ekoti pa na ye ndengo wana ndenge basala yako. C'est pourquoi il ne faut jamais qu'on ça la fête na n'importe qui. Botu nyonso il faut ça na fête. Oyebite azala ba esprit nini. Bato ebele vi na ngebeba likolo kaka ya fête. Likolo kaka ya fête. Tangu ba esprit sa ndengo ya ba esprit ya mutu wana etikali pa na yo libela. Imaginez osali fête na garçon moko boye to na fille moko boye akei boye 2 jours après akufi soki akufi yaya otikali veuve ou veuve l'esprit na ya pa na yo yango natalaka na koso sa émission wana to na koso sa partie extra na soki na retrouver yango quelque part na computer mutu wana cher spirituel na ande ko lobani cher spirituel na soki obimina mobali obimina mwasi oyebi ozoka na ndako ya zwa kaka maki
Ce qui benga moko za liki ozui liki osaki. Après ça qui va faire une au sanel, je me rappelle plus aujourd'hui puis au pandi liki wana au katilien wana je pas na bosa ni a mettre moi kala. Il faut na retrouver ressources pour na yeba na ko expliquer no pour to kolobaka makam oto yebi to kolobate. Il faut chaque fois obimina mutu oyebite okataka ba lien wana. Ba esprit o aye etika la pa na yote o aye pe etika la o aye etika la pa na yote o ayope etika la pa na yete fukata ka esprit wana. Alors ba pasteur ba ko bebisa makambo ebele na mukili oyo. Soit disant tokoma ko sambela soki mobala kufi y a pas de souci toko sambela ka nzambe nzamba ko sala nzambe moko alobaki on doit se séparer kaka na ya même Jésus sala ki coutume. Jésus est moko sala ki coutume et bongo yo ko boya coutume ndenge nini. Soki omoni mobali no akufi mwasi no akufi baboyi ko sokola yo tia des ordres. Ba sokola yo parce que vous devez vous séparer na ba esprit ya mobali wana otika la pepele talaka ya Elena moni Elena zi complication na mikili ya tala batebele oh mobali na ya kufite mobali na kufi batinaka na poto akele koboko la bana ako vivre kuna oui c'est vrai c'est pas bon c'est pas mauvais pardon mais ba sokola yo ya vina yo mutakozala garder nango yo moko soko tiki mutu muso yo rate ya na bendi yo matoi kola na batia mokilité tala exemple ya Hélène mobali akatuku bianza mobali akufi basokoli ete esprit ya mobali longwe na Pointe Noire la Congo Brazzaville elandi eti na France atambolaka na ye partout okomona pe mibali pe akando okuta pe amatela pe na mokongo otambola boye yango mona babusu otambola asa ogumba maboye azogumba muke ndoka ba charge est-ce que basokola yo mobali akufaki basokola yo te c'est le moment oto lobaki te tolobi tala histoire ya mukia Hélène oto bomelaki yo na deuxième session na biso ya mokolo ya lelo ya lundi soki isolo oyo etuti yo mutema na yo te aider yo te yo partager yango peut-être isolo oyo ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala est-ce kokomi c'est que bien voilà yo mutu otala biso ya soko sala lisolo kopesa benga biso opesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungisama te tikela biso audio ya lisolo na yo tokobeta yango kaka ndenge ni tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndenge wana voilà yo kosenga merci na bato oyo baosadere na plateforme oyo mpona kosoutenir baveuve na baorphelin yo mpe soki olingi okota na plateforme oyo obengi biso po toenregistre yo obanda kosunga baveuve na baorphelin tosuki awa tokutani un peu plus tard pour la troisième session soki ekozala